Kwajiki fini terminé Règne Yangobila na tête ya ville province à Kinshasa lokola gouverneur Mikolo Eleki alakisaki mutu makasi matoi mangongi na décision ya justice pe na décision ya VPM ya intérieur oyo asengaki suspension na ye ayaki na bureau na nkonyoso pe na ndambo kanai azwi pe na bonheur militaire kaka ndenge ezalaka kasi lokola mutu moko te aza likolo mibeko ezalaki toujours kolanda na nsima koka mwanzoka nde gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Mbakangobila akonvokaki réunion mpo na koprepare bongo investiture ya chef de l'état na babourgmestre ya bacommune nyonso cadre choisi ezalaki bongo na Fatima na Gombe botala bino moko kamera ya Kelboul déjà na 9h ezalaki wana avandi 10h mutu aye te 11h mutu aye te koka nde kote gouverneur azalaki azozwa kaka information na musika ndeni position kuna awa mutu aye te bavandi tozela muke 12h ndeni mutu pena komite ata bourgmestre moko sur le 24 communes batikali ko se présenter te nzoka nde bayebaki déjà ke pouvoir ya Ngobila ekomi na suka kasi na hôtel de ville disposition ya bapolisier ezalaki batie déjà barrière kaka ba même policier oyo ezalaki soki mokonzi akomi à l'ordre bakati losako batie bango liboso ke ameka konyata lokolo na ye awa te sur décision ya VPM ya intérieur botala bino moko babarikade nzela bapolisier na bapolisier kamera na biso ekoti na kati tokuti baagent oyo ya hôtel de ville bango basepeli na décision ya VPM mpo bazali kodéplore mais gestion na tête ya ville province ya Kinshasa mpo déjà ndenge bazali boye baza na 48 mois ya impayement yoka mamuyu kozana bweze ya mokonzi asika ya kosala biso bafonctionnaire mutu asuka afutamaka 30 000 chef de division afutamaka 56 000 mutu asuka chef de bureau 46 000 mais toza na 48 mois d'impayement tovanda mukie kaka boye totala jipe ekoti gouverneur ai ya ville province ya Kinshasa Jekoko Mulumba Gérard akoti azwi bonheur pe akoti na kati Nous allons commencer par l'hymne national. Après l'hymne national, son excellence M. le gouverneur va faire passer sa communication qui est l'objet principal de cette réunion. Sans plus tarder, avec l'autorisation de son excellence, nous prions à l'assistant de s'élever pour chanter l'hymne national. Debout comme nous, unis par un sort,
unis dans le fort pour l'enfant, longtemps courbé, et pour les bons, créons le plus bel élan. Parlez la grande des citoyens, entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer lendemain dans notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, désaillé, au pays, bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Prends joie. Jour sacré, soyez témoins, jour sacré de liberté, serment de liberté. Et nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Simbo po ya moto nyonso na boponi bilongi te pe bakombo te wana ezali bongo mayebai eteni ya ndanu na komini ya Limete na eteni ya Kingabwa basili bongo kotalisa na maye Jekoko Mulumba mokambi molandi ya moyengeli ya ngumba mokonzi Kinshasa boye batemele kwa mopona memo ya mosi bongo kosila bayemboka ya eteni ya ndanu basilaki bongo koboya boponi ye nde na boye mbilinga moseki bongo kosalema kuna basusu bajoki bapota bandako pe biloko biki mosi bongo kobeba basangi bongo lisungi na mbula matara ya ekolo Kongo Demokratiki ntume ya kuandela kama mbi matari bosembo ya ekolo pe tata makonjo ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo aleka bongo komikotisa na botali liso likona liso omambi matali bongo baimboka baye baseki bongo kopona ye lokola nkumi ya ekolo pe ya bopesi ye lisusu bokambami ya mbala mibale basoda waokita kaka baokanga bagene neti nga naza victime bakangi nga innocent na otambola aux environs 19 ans bakangi nga nazaki tabase degré 0 donc batabasaki nga vraiment na poso mo bokondima te eloko moko te nayebi eloko te nini te depuis kaka nani vice gouverneur alobaki te bozela retour ezala moto aza na autorité ya mboka metala nde totikali basicatrice autorité ya mboka abandi bitumba beti na Guillaume kuna bata pa bitumba baboyi na bango yenda kwa moto na libala soki mobala boyo osepi na libala wana te bato baboyi na bango yose ndenge ofingaki bango ke bosala mpe fo bomisa badepute na quartier na bino nga aza depute na bino te ya quartier na bino te nga aza ya Kingabwa bato baboyi na bango yo balingi na bango yo te mpona biso baobservateur tomoni déjà que non vice gouverneur Jekoko Mulumba azofaire partir na bato bazolinga te kuluna esila na mboka bazolinga te jeunesse ezala bien et évoluer parce que le président de la République a outaki olobango te non aza na posa ya bajeune. Sous la pluie, un Congolais est mort suite à une électrocution. 5 heures plus tard, la population appelle les bourgmestres. Mais quelle honte! Et ce qui me fait mal dans cette histoire, les bourgmestres et les gouverneurs se sont déplacés pour venir, je ne sais pas, diagnostiquer, s'enquérir ou enquêter. C'est-à-dire en 2024 au Congo, lorsque vous vous retrouvez devant cette situation, il faut appeler un bourgmestre ou un gouverneur. Qui normalement, en 2024, on va appeler les pompiers dans des genres de situations. Vous êtes un gouverneur ou un bourgmestre, mais mettez les services des pompiers en place. Les gens se moquent de nous. Mais comment il va influencer pour changer la société? S'il pense que la solution aux embouteillages, c'est ses propres descentes sur terrain, aura-t-il le temps de le faire? Non. Qui ça Mobimba? Il y a une question. Niveau ya Mulumba izalaka nini? Je reprends encore cette question aujourd'hui. Mulumba atanga wapi pe asala nini na université? Mulumba atanga wapi pe asala nini? Tout ce que je connais de lui, ils ont un garage.
Gérer un garage ne demande pas assez d'intelligence. C'est juste maîtriser les prix, il y a huile, les prix, il y a entretien, les prix, il y a pièces. Moi, et si ça demande pas, on ne vous demande pas d'être savant pour gérer un garage à Kinshasa. Tout le monde peut faire ça. Donc il ne peut pas dire que comme il a un peu réussi dans la gestion des garages, cela ressemble à la gouvernance d'une ville comme Kinshasa. Non, cher ami, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que vous voyez, cet homme que vous voyez dans l'image de l'Imulumba, gouverneur à Iaville avec Kinshasa, il n'a pas le profil de nous diriger. Il n'a pas le profil. On a évité ce qu'il y a tangé, on a eu parcours, on a été. Mais à voir seulement cet acte qu'il vient de poser, je peux vous dire aujourd'hui que ce monsieur ne peut même pas faire un jour à la tête de la ville de Kinshasa. Comment une ville n'a pas mangé et bouilli? Nous avons un problème, il y a Bakuluna, nous avons un problème, il y a circulation routière, nous avons un problème, il y a insalubrité, 3 problèmes, il y a ma casse complexe. Mambaba kurama iwana kutamuti. Nazuka o misatuana. Pensez-vous vraiment que Moutou Yaboui est vraiment capable de résoudre la solution de Mambouana? Hein? Là où lui doit convoquer des réunions sectorielles pour réfléchir, poser les vrais problèmes, poser des diagnostics, lui pense que ce n'est pas ça, ce n'est pas de cette manière qu'on peut procéder. La meilleure façon de procéder, c'est de descendre avec une brutalité dans le terrain pour poser les actes. Alors, quand on a aussi Kawana, pensez-vous qu'après le départ à Mulumba, en bouteille, ils ont quitté? Comment on limite à la gérer par les gens qui n'ont pas appris l'État? C'est seulement au Congo où quelqu'un n'a jamais appris quelque chose, mais il faut gérer un mot. Kovana Congo foza mutema munene lokola Job na Bible eh soki innocent zo le lampia ka bongo biso ba kufa beto kolela nini eh mboka mbato koma kolia misuni to yebi kombo te yo o microbos mabolongo Congo